polygamie ezali péché te. Je vous dirais ceci, que puis voilà, l'homme est créé pour la gloire de Dieu. Que l'homme est créé pour la gloire de Dieu. La femme est créée pour la gloire de l'homme. L'homme est créé pour la gloire de Dieu, la femme est créée pour la gloire de l'homme. Donc voilà, l'homme n'aura un seul Dieu et la femme n'aura un seul mari. Et Marie aura. Je parle. Moi si akelama pona mobali, mais mobali akelama te pona moi c'était. Que puis voilà, ce que biso nzambe na biso le Dieu tout puissant. Que moi si nzambe na yenga e mobali. Que biso nyonso na mokili on est contrôlé par des morts, pas yabande qu'on a biso oyo bakufa, mais tous les esprits nyonso bakufa nyonso bazali invocables okobenga bango aye apporter des solutions à likambo moko pe songolo. Attention, les morts aussi mangent. Eh baliara. Bien sûr, bato bakufa bon, to benga bango te bato bakufa te. Ba revenant disons. Ba mort baliara nini? Ba mort baliara bitabe. Jésus était musulman, mais Jésus était musulman, mais les musulmans sont comme musulmans dans ses soumissions à un seul Dieu. Tout le monde adore maman, tout le monde adore l'argent, parce que tout les mariés, les bossos, c'est parce que Bangoune Basali en honneur, n'est-ce pas? Oh, voilà. Toutes les églises n'y sont que panier offrande, n'a les bossos à Batou. Bosso ya batu to comme l'air makabo que mututu katelemi automatiquement les gens adorent maman bakisim bazali ba ange. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Vous allez belé beaucoup de l'émission de partout na pesi bino Mbote mingi balandi so ya chez Bissou TV. Oui, malamu na émission na bino réponse à nos questions. Mbote balanyo se ya chez Bissou TV. Boy malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande kona bino Brad Bumba. Bon mesana ko benga ming na kombo ya le mathématique de la presse. Donc c'est un réel plaisir de savoir que vous êtes tellement nombreux et vraiment nombreux de nous suivre partout au monde. Vous êtes en France, vous êtes en Angleterre, vous êtes en Belgique, vous êtes partout. Vous allez en Bissou, na chaîne Abisso, chez Bissou TV. Comme on dit toujours, une chaîne qui vous ressemble. Une chaîne où il y a bino. Émission Abisso, comme on a réponse à nos questions. Biyano na mituna na biso. Nanga journaliste. Na bino ba internaute bozola na biso to tuna ka mituna et pas ba invité na biso ba répondre biso na mituna na biso. Eza mutu ya makasi yango to benga ngo et yano na mituna na biso réponse à nos questions. Merci beaucoup na ba abonnés na biso. Vous êtes tellement nombreux de nous suivre. Plus de 108 000 abonnés. On vous demande de vous abonner aussi massivement sur votre chaîne. Merci beaucoup à mes partenaires. Boakami Balé. To nga beaucoup me belé. Merci beaucoup à Prophète Ezekiel. On a partenaire Nabiso Liboso Boulanda Repi à chez Bissou TV. Merci Nayo papa Ezekiel, le prophète Ezekiel, l'homme de Bishima. Merci à toi. Merci beaucoup à maman Aminata Ndongala Bile, la famille Ndongala et la famille Bile. Il y a Henri Ndongala Yanzambe, merci je te salue. Et puis il y a Charline Ndongala Mapassa. Bambote Nabino, joyeux anniversaire Nabino. Joyeux anniversaire à mon petit frère Gervais Bile. Joyeux anniversaire, happy birthday. En anglais. Merci à toi. Merci beaucoup à Joseph Bile et puis à Vernon Bile. Merci beaucoup à Freddy le King. Papa Freddy le King. Papa Freddy Bile. Merci à toi Molongani à maman Nabiso Aminata Ndongala Bile. Voilà comme on vous avait dit l'autre fois. On avait parlé avec le docteur Brown. L'émission, une très bonne émission. Tout le monde partout dans la page. Tout le monde partout dans la bande de Condé. Vous partagez la question de Zoya. On avait parlé sur cimetière, on a parlé sur beaucoup de choses. La question est tellement ébélée. Il y a un autre qui est bien azon na biso na plateau. Poto meka kosola so na ba mituna obo tuna kibiso. Azan connu te, boye bien déjà, ba mituna na bino.
yango ngapi na utuna ye à répondre biso. On est là avec le docteur Brown, aza spirituel. Je l'appelle les spirituels. Bino bobenga kindoki. Azanganga magicien, mais ya bakazane croyant chrétien. Voilà, c'est ce qu'il est. Bonjour, bonjour vraiment. Bonjour Mingi, docteur Brown. Bonjour, merci Brad, merci. Magicien, mais oui, c'est normal, parce que Jésus aussi avait été considéré comme étant sorcier, que Belzéboul et consort. Voilà, aujourd'hui une émission pas comme les autres, hein. On est là, je voulais, avant de commencer, de faire un peu marche en arrière, prendre des questions de nos invités qui nous ont posées, pour vous reposer ces questions-là, si je peux les dire. Alors, il y a une dame, depuis quelque part que je salis, Maman Bumba, avait posé une question à Salaki Ezandoto, parce que c'est une émission bilingue. À l'Otaka, Maman Naï Akufa. Apesa kaiba mbongo abengi na kombo na ya apesa mbongo amona na ya na epa kufa so ya na apesa mbongo mama bango ba mbongo pesa za mukie bakisela mbongo mais nasuka mama bango lobaka mbongo wana esunga bandeko na libota na yo eza nini tozonga na cimetière parce que soto beti solo ndoto mutakufa po tozana kati ya mboka ba wei donc que puis voilà maman qui Maman Bumba. Ah, Maman Bumba. Donc voilà, Maman Bumba. Donc vraiment, donc je te dirais que c'est d'autres moko. Donc il y a bénédiction qui puis d'autres malamu. Donc voilà. Non, pour répondre yo, cela veut dire que puis vivant à maman na yo, elle t'aimait. Elle t'aimait. Elle te considérait. Qu'alors côté ba ouais ba kendaka, ba ouais ba plaidaka pona biso de vers nos aïeux pas ya ba koko na biso car maintenant ce que biso mutunde to attristaka bango po to méprisaka bango to kipara bango te to kendaka ko ketala bango ka journée moko par an comme le 1er août alors que faut to kendaka ko visitera bango habituellement parce que esika bazali comme dernière demeure na bango et puis bango nde ba plaple dara ah to tika ki bumba kuna penzala ka ça na poto mazu mukanda te que bana na yepe vraiment ba otanga te ba boye tout bango nde bazali ko plaider que puis voilà pona biso que biso sikoyo il faut toye ba ko s'approcher que puis vers bango afin que bango va se manifester au travers ba songe envers biso mais toki misara bango biso moko à travers la diabolisation et pas que avec les morts que il y a pas un contact non ce qui puis voilà roi Saoul la que mona que mutamayele moi si mora mayele a invoqué prophète Samuel à Kiti à lobby qui peut appeler un message que voilà Saoul comme ça mais tout ezalaka hein mais bien sûr et tout ezalaka par rapport au y a mauvaise marche à Saoul. Si c'est par rapport à la mauvaise marche à Saoul, parce que Bissonion sur la mouki, on est contrôlé par des morts, pas y a des konabiso oyo, bakufa, mais tous les esprits, nion so bakufa, nion so bazali invocable, au kobenga bango, aye apporter une solution à l'ikamboumo kope songolo mpakala. Voilà, mais avant tout longana, n'engina bakse moi question moko, avant ou bakse biso mo maloba. Est-ce que mutu avant akufa? Ah, pesa basi numéro na mutu moto sa wazaki tom sou proche na ye abise ke na ligne kende ozo comprendre ngote ils attrapent souvent mais bien sûr car si mutu avant kufa il y a mon de ange de la mort c'est ange Ezoïd ange à quoi apparaître à quoi vraiment abisier que voilà je suis venu te prendre ok voilà donner aux oiseaux siko donc siko yesiko yo à quoi informer pas il y a mutu que non voilà moi déjà je m'en vais pour na quoi c'est bien le romoko tant qu'il y a to vandi et tant qu'il y a ba problème y a ba pasi que mikakatano ya makambo belé à mabe après koku fa na biso kimia o to zwaka après la mort et l'équipe ba kimia nyonso to komaka na pe moko inexplicable donc mutu soki mutu akufi akei kozwa un repos ya kitoko mais okomona ba chrétien ao sambela kinzambe
liwezo wanga ite oh yo banga liwate jamais robanga liwate avant de komana na yo kiso voice parce que yo mo po sengo sana oza mo ba tu ba benga ki yo baza bandoto il fallait yanole bango pe parce que moko okolo bela biso tamsu ya mutumo parce que tamsu mutumo pas en même ndoto wana mais moi c'est retrouvé dans ma. Oh, si, Evelyne m'a appelé à Paris, donc elle est mère de 2 garçons et 2 enfants. Donc elle m'a dit, donc balalaki aloti que maman kulutu na ye akufa aye lié nandoto do après mukanda te fi wana. Aye lié ibisi avec Evelyne, n'a eu connaissance, contact moko avec mes relations aux mukanda 1 année, elle m'a dit ça. Qu'après ibisi papa en plein songe. Qu'après siko amoni qu'après moko siko on dirait maman la bango abimisi mutu libanda ya porte atuni que maman ça nya lobi non na luka réseau pour tous les ndoto nyoso tolota ke zalaka na signification na yango tous les signes nyonso o yo komona na ndoto ezali na signification ce sont yango 1 et puis 2 que ndoto o yo loti na 1h du matin 2h ou 3h ou 4h ou interpréter yango ke ndenge morote ke na rêve o loti à 6h 7h ou 8h ou interpréter yango pe ndenge morope tenan ke ndoto loti na 12h 15h ou 16h c'est tout à fait différent na ko interpréter en suko to solo na yena conseiller voilà ke maman na yo no monaki donc akenda na souci na yo po na yo za mukanda parce que à quel point ton âge en invente c'est quoi comme il a 38 ans attends mon candidat ba complication mais je vous dirais une chose que puis pas si nuance ou la montu na vie ça la toujours une raison aussi manango ou raison positive ou négative que puis nuance ou c'est peut ça mutema nuance tout ce qui émerveille ton cœur, il y a toujours une raison ou une force derrière ça, ou positive ou négative. Oh, quand la musique moroboy, oh linga musique ou la mingi, ah vraiment musique sur la chango, et ça la force morope simanango. C'est toujours comme ça. C'est pourquoi na tout rêve nyonso oh yoko mona ko loti mort. Après si yombongo, oh luka siko oh yeba quelle est la procédure pour rendre yango siko palpable pour ozombongo on a réellement. Voilà. Et boyi moko ezala qui amonaka mama la bango toki na porte toc 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 si ba bengi mais yo mama seli banda ifo fungola mama pa kufa afungola ba moni mama ko tsabi depuis mama ko ta komo yo connaît même voix na ye c'est le roi maman ba. OK donc voilà donc ezali que maman répondre biso na mituno yo donc maman donc voilà ma sœur de maman na yo de sika zali azali uniquement na souci na yo sikoyo a incarné présence na yo na monde des morts mais il faut maintenant yo olé s'appelle maman pour attention les morts aussi mangent baliara bien sûr batu bakufa bon to benga bango te ba tout bakufa te ba revenant disons ba mort baliara nini ba mort baliara bitabe banane Bamor baliara banane. Ça c'est quelque chose. Banane les aliments mystérieux, de fruits moko, de mystérieux. Bamor baliara banane mais au collège ça est sur quoi pandenge nini entre guillemets de wana na bombi. Wana il faut babenga yo mo popesa. Ouais. Kai place ba bengo ndoki ngwana. Yo ka sikoyo message oyo batindaki. Papa oyo comme on Jean Bedel azana mboka ya Grenoble na kata France. Oui, bonjour, mon frère Brad. Nauti kolanda émission na bino na ndeko moko alobi azalaka na France. Na ju kombo na epenzate. Alors nalandi bino tina suka. Oyo alobi ke mboka po ebonga. Il faut qu'on bongisse sa cimetière. Même qu'il na salite wana toni wana po ebonga, il faut cimetière. D'accord, c'est bien. Et pas babina biso faut respecter ba wey. Mais nali kutuna ndeko na wana papa na wana. Ye ayebi nyonso parce que tangi ba kombo moko oyo na yoka jamais na ba témoignage pour na témoignage belé.
nayoki ba kombo moko wa soki ba ange soki ba nani nayoki pa na ye na ko su ko expliquer ngote mais question na ngezali na tuna ye papa oye lokola ayebi nyonso parce que peut-être d'après ye musala na ye o asala kaisa musala ya bien est-ce que mukolo ye akokufa akolongwa na mokili oyo akokende na paradis ou bien akozala na lifelo question na ngai yango wana merci. Voilà, question est yango wana yo yo kango abi est-ce que vous sala ozo sala yo mozo mona keza bien. Premièrement, est-ce que l'enfer existe, le paradis existe parce que tous au rango pina ba témoignage si réellement bel et bien existera pour ba prophète monsieur sou bazo yebisa biso que ça existe. Donc si ça existe, yo monde ozo ta la marche na o keneli felo to kenelo là. Avant to kota na thème na biso ya mokola lelo. Donc voilà, je répondrai ceci à mon frère. Merci beaucoup là pour ta question. Je dirais que le paradis existe et puis enfer aussi existe. Na kubaki saboy. Puis tout solo bela peut-être le ciel peut-être on est bien sur le ciel. Mais na dévancer mon ken nanuka muke. Que puis enfer et puis na paradis ils allaient en face boy. Qui peut aller na troisième ciel. Enfer pesa na troisième ciel. Oui, enfer na ciel. Enfer na paradis zali toujours na troisième ciel qui est dévoilé par les prophètes Enoch, de par Enoch. Alors, mais comment la Bible était pas Bible zali incomplet. To zali na ba livre apocryphe ou zali na ba évangile ou yo na Bible zate. Eze belé pour ma Bible lobela toujours Jésus car l'air a botami et bombi de une année tina 12 ans. Voilà tu le bela qu'on a émission là mais siko yo question papa Jean Bedel Orozana lola tu na li felo. Oh ki wala ngai na maramozo ça laisse que ça bien. Na ko répondre peut-être mbala mon côté na ko répondre boy. Que puis mutu a ko kende lola. Papa Bedel ya chrétienté. Ya musulmanté. Ya bouddhaté. Que kimbangiste que puis mutu a santé toute franc-maçonneté que puis maïkarité tout ça la mutu a rekende toujours nalo les ali comme toujours un bienfaiteur c'est-à-dire de mutu a salaka bolamu nde mutu a rekende nalo la na conseiller bino un jour que puis voilà faculté que puis profondeur il y a merci to comprendre comme merci un jour. Torozon a montré la Bible, comment on a comme Joseph d'Arimathée. Asalaki Babolamu en coulisses, il ne voulait pas être connu par tout le monde. Moutou akomona alo les ali les bienfaiteurs. Maintenant nga nazali un bienfaiteur. Nasalaka Babolamu. Nazwa ba appel ya ba te belé pe na poto, ta mutabote lié moi si oh te père pendant que bomela nga mutuana. Je vous dis vrai. Oh bomabe bat. Non, yora. Bomelenga mutuana, bonam mutuana, c'est connaissance wana ezali. Ya bon mutu. Oh, mais bien sûr, ça la Bible ezali. Na koebisayo que puis voilà Brad. Ozo psom oyo o otanga yango mutakala nu. Okenela wenze osoma mbeli que puis mbeli basali late. Au côté les melaboye au côté yango autant de fois au cité peu combo que puis muto lingi pe akufa boy autant de fois pe wana komi kindoki non tout au cas David ka c'est ma prière à David il y a des secrets au milieu bi que so rezu asido che somelo kufat ka c'est ça la moté non wana pozolo ba mbasala te po wana pena toboyi non wana basala ngote ke pengai na toujours je conseille des gens il ne faut pas ramener les hommes qui na mort précoce pour au kufuta karma na yango que puis karma na yango au kufuta yango toujours multiplié par 7 c'est très important tout ça la karma te mais
papa la biso qui puis mutu a comme on nzambe ezali comme bienfaiteur qui puis ngana salaka penza bolamu oyo ki nzambe il me témoigne. Il faut au moins la journée batu basengo merci 7 fois. Na journée il faut au consommer que 7 merci que maximum comme 7 merci. Donc tout merci beaucoup. Je vous dis que ngai natambolaka trop na victoire wana zandu na kimpwanza na kitambo ata na voiture et que na moni na nikoka moko boye azoleka il faut na kita papa merci beaucoup ko recevoir autant de merci ezali ko effacer ba mabe oyo salaka c'est très important. Donc voilà papa dongai que je suis vraiment un bienfaiteur na komona nzambe siko la pona cimetière na kozonga mukeboye na koyebisa yo papa na ngai kepi donc voilà à Grenoble que tant que ba cimetière na biso ezali arrangé te na Kinshasa ba érosion et aussi la té à faire des érosions et concerner te que ba wumbute et concerner les morts. Que les morts sont en tristesse et en débandade parce que na cimetière à biso tozali na banzela te tous nos cimetières ne sont pas urbanisés que mal propre tant que zali que non urbanisé et mal propre tokozwaka jamais kimia na mboka oyo jamais je vous l'ai dit que puis je le jure que puis voilà je l'ai dit toujours à haute voix tokozwa kimia te toujours là tant que nos cimetières ne sont pas propres et urbanisés. Donc il faut tous nos cimetières soient très propres et urbanisés avec toutes des avenues et asphaltées. C'est alors que bisopé tous les vivants tokozwape kimia bazara l'est na Congo. Bazara l'est la Congo. Bakisimbi baba nani? Bakisimbi bazali ba ange. Bakisimbi to parler sur extraterrestre na ko enseigner bino peut-être ndamu po que hier j'avais dit jour wana tout ça émission j'ai dit que donc puis namukili que voilà parmi nous les chrétiens tozali peut-être n'a aucun chrétien oyo akomona que puis nzambe mais au kokamwanga po pa ba ange basala ki rebellion liboso ti l'air bayaka que chef la mort qui pena comme Ange Miaza ayaki que puis papa 200 anges ayena mukili à apprendre basi que puis voilà comment cocha rouge en lèvres que puis raboter que puis cabello que puis tout ça toutes ces femmes qui font ça bah mon nzambe te mais comment on a même matin moi ça au thé à bouillir à plaquer manzaka kache ezali ba connaissances occultes qui ne sont pas données à ces gens. Donc bah c'est croire que ba ange déchu nde mutu ba ki ko apprendre yango que ba être humain na sa mabele et puis je vous dis que c'est condamnable, c'est ça. Voilà, c'est condamnable, c'est ça parce que trop. Merci beaucoup à nos partenaires nanga, merci beaucoup à maman Minata Ndonga la Bile, merci na ba bola munyo sozo sala moi na yo Brad Bumba, merci beaucoup à papa Freddy Bile, motema ya maman Minata Ndonga la Bile, donc le king na benga bongo. Merci beaucoup à prophète Ezekiel, l'homme de Bishima. Voilà papa, batunyo so bazimi ya na bango na mituna batunaki sikoyo. Tokota na thème na biso to beto swalelo l'offrande et le mariage. Bon, tout banana on offrande. Mais ma biso na offrande, mais ko zonga sa biso ba terreau te ba ba bengo ba ndoki oni. Non. Offrande des alinini. Donc vous allez que voilà comme acte de reconnaissance que puis a bien fait au Nzambe à Salelio. Au koki au koki ko consulter ngai que papa au expliquer ngai boy na lobio sepeli au entayo pesi ngai offrande au choix to $1 to 1000 francs au choix, voilà. Kasi men offrande oyo on a pensé ki poto lobelezali nini
tozongi na église. Église ezali comme temple que beaucoup de gens négligent que l'église on dirait église que puis place moko boy donc il y a blague ya kosakana bokei kosakana po. La plupart des églises ici chez nous au Congo ezali na abomination. Po na Congo toza na 4 hommes de Dieu quoi vérité. 4 hommes de Dieu vrai baraté. Que j'ai des preuves, il y a donc pas sur tous les plans on a démontré binango. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Biso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.